Ils ont coïncidé, mon artiste, on a quel piano. Ou nous sommes en prison. Yo zo landa danse mikolo te biso nyo surtout tozo bina contrôle. Balobi côté Moscou. Kirikou et petit. Danse ba Kirikou il faut kongumba mapena o sentir mukuse pena donc ya obin. Donc eloko za ngote sam. Batu ba intimidaka. Peut-être nenga zoki 3 trophées na aye nango même ba musicien Canada. Ba musicien basali 8 jours bazongi. Zana ba musicien mususu. Makambo fallait osala ba mona ngo somo. Yango tolo ba mikolo Kirikou très petit. Bata mokili. Makambo fallait pas osala. Fallait supporter ka po bako bambela e makambo sorti na sorti. Lelo album Contrôle. Gaza bezo bato yo ba pasarata na bango nyoso du matin midi soir ya ko finga fali ya ko ba biso nde to sala ka bo biso nde bakolo kumba. Boleka bolo ba lesusu. Moi silence fallait pesa ki na marché et Contrôle ya ngwane bimiti. Album ya ngwane bimiti kasi boleka bosala ba critique bosalaka na bino ka critique. So album ango penze mamabe ezati. Ba musicien oya kozala courageux ateneka disque pour tout la na marché. Na ba émission yo batu ba ebi leader lo ba mukusi wana batu ba ebi. Bongo yo robot bosala na émission poni. O reprocher yo roboter pourquoi? Na reprocher ki? Bosa msala mabe. Yo robot kuta détailler na ba mbongo batu bazo sikoke batu. Mon qui yo ke droit mamon artiste o na okanisa te mais yo wana nga lobi yo robot pe atera ki artiste mais yo o me mele kopte et lo côté mais pas mbaka lo linga fali yango o finga kaye ba ba musicien ba copie pe non zela na expliquer nzamba so kanga so za bible o tira boya na bible vraiment boya na bible na yela ndeko na biso musicien moko ya mboko oferi na yela e copie tokutana naye na matanga ave na biso madilu na Notre Dame à Lingwala wana ebembe ave na biso madilu eza na église ba sambela ngo na ela ekop ayembela mwana ya président Ngambu Nzembo Trésor Ngeso atinda délégation awa na kini na mbongo mais alobi avabo pesa mbongo wana epa ya artiste ferré il faut ngana solola na ye nanu tozui pe na faire rendez-vous à bisinga lobi ken comme il est le zali jour ya enterrement wana na lo banzamba zo kwanenga ba série wana ngana fali to ebani te coopération te eloko te apesinga rendez-vous ya 9h du matin na ya na lupangu na ye na ye na lupangu na ye artiste en question faire na lo ba makambo nzamba zo monanga na balcon na ye atalinga na signaler après na komi mwana ya président na biso en face masananga Trésor abengi ngai ngakut na bipe abengi nga na se na bino rappeler nga dans 2 minutes toza déjà tout monde déjà na artiste ye okutu likola balcon nazo passer oye dans 2 minutes Dieu me voit na la bango nzamba zo kanga nzamba témoin là baranki musu il faut boye ba place où nzamba za témoin sam na lobi na miko na yo po batu ba comprendre tozoloko ta papier elengi ya Congo Glody Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve la solution. Mokonzi ya banzete aza wana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Merve la solution, batika yo. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte.
on s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. En ligne www.awatosaacrème.com www.awatosaboutique.com soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatosa 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatosa esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovinisa bamole mipende sima pe tolo somba gamme ya pomade Awatosa mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Salut. La pommade Awatosa mwasi yanga epakomi nango kibokoni na pommade Awatosa. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le Mercite Elinga Congo avec un bon tonton Samuel Sam Kazadi, le nécessaire. Zaire koningana, Congo koningana, monde koningana, nazoyamba, Ken Ipupa, Ken Piana, journaliste oyo bazolo bela makasi oyo azana makambo oyo vraiment akembi na musa oyo po azaninga za. Mais avant pour mona ye na pesi mbote na momboso le Raouf Abed Achour P. Na Gloria, la diva supérieure, sans oublier vraiment Jimmy Bella ou Peboson Giama. Semaine prochaine, à l'Afrique du Sud, Nazakoya après Dubaï. Donc, vous avez l'Afrique du Sud, Dubaï. Nathalie Penamoni, Rododo, Pai, Rododo, Rodrigue P. Na l'homme fort, très fort, Ricardo Maïndou. Sans oublier Docteur Ivan. J'appelle Ken Pianazakoya, vraiment, Eric Mandala, le président des Unions. Dado Pedro, Arnaud Mandala. Ken Piana, il arrive. À la complet à costume, il y a pas fleur. Nabisio Sam. Bonjour, au voyage, car au monde, Valère Abilamba, au monde, appelle ma costume à Boé. Jimmy Bella, à 50 na valise. Vous comprenez? Donc, tout au pénal sur OK. Bah, fait l'usage mbate bazawana. De bakolo bilamba bazana kati ya jobu wana. Donc, il m'a solo. On a veste à fleur. Mais, eza veste ba nouvelle collection outi nango Londres, eza biloka ba koko Arafat, mais so ke jobu Londres na jobu ba vivana ba na bilo moko da okuta kuna ko. Ken Piana a danger, a risqué à son alisusu makala, Ken Piana en danger. Pourquoi? Parce que batu bakanisa ile wa bakangi Ken Piana tango aussi ça plutôt parler et qu'aussi là a kolobaju te a okejete mais Ken Piana x10 a matisi pression à l'infini Ken Piana donc a bakisi a accélérer makambo. A komi ko benga artiste o akangisa ki e ujana mais tango zo ba ujana. Mais bato makambo zuluba ezo coïncider ningi mon artiste ona Ken Piana olingo zo ngazu prison yo zo landa danse mikolo te biso nyo surtout tozo bina contrôle balobi côté Moscou Kirikou et petit danse ba Kirikou il faut kongumba mapena o sentir mukuse pena donc ya bin donc eloko za ngote sam bato ba intimidaka nde biso te na Congo ezamboka na biso tout. Okosa la zone pe na balar na yo ya otindela batu ba bureau de na ba palais mais keba Congo ezamboka na biso tout
eloko nini Ken Piana azo bénéficier et pas ya fali papa et puis nakamwe bato mingi pe balobela fali mais fali aboki bango te aboka Ken Piana na manike bon eza nango na ndenga mabete biso to salaka musala omoni neti na boso tuninga neti keso afali okotika la komona jamais nazwi makambo fali osala te na bakiseli fali asala kutu boy fali fa sala kutu boy fali yango pe tolobelaka makambo ya salaka peut-être nenga zwaki 3 trophées na ye aye nango amemi ba musicien Canada ba musicien basali 8 jours bazongi zana ba musicien mususu makambo fali osala ba mo nango somo yango tolo ba mikolo kirikou très petit esprit trop bas bato muso balingi tolo ba vérité te tolo ba vérité pourquoi parce que album mo ebimi contrôle et déjà na ba contrat moko impossible omone tout so ebokaka ke ça fallait longwe kindekei na journaliste na musicien na danseuse baoka ba matavion na batie likolo bakei bake 9 mois ya libanda ya mboka. Donc libanda ya mboka boke ko sala 9 mois pas ba contrat eleki ebele. Donc boke ko sala tournée de o eza voyage moko il faut batu ba sambela ke fali koti sanga tana maleti. Pour 9 mois ya libanda na 9 mois na bobandi Canada, bokoti États-Unis, bo tourner Europe, bo tourner Afrique, bo zongi papa, babilo kwa nesale makala. Ozo comprendre. O eza moma fali, faut qu'on dimara moma ya mutu. Parce que les lobbies so ba congolais komaka soki mutu wana ndazo brûler, babando so bukeka ba kombo babando bambelo, yekutu mutakisi, yekutu mutaboy boy, Sam Kazadi yo yebit. Ba uti oko selo kutu makambwa. Tellement Sam Kazadi impact ya danger. Ba créer le kaka batu mo boy ke no bokanga ye to dimne ye to bimise net to lati se ticket ya mabe mokile inaye wana eza nango ndenge ya bata mokili makambo fali pa osala fallait supporter kaka po bako bambela ye makambo sorti na sorti lelo album contrôle ngaza na bezo bato yo ba pasarata na bango air nyoso du matin midi soir ya kofinga fali ya koloba biso nde to sala ka boy biso nde bakolo rumba boleka boloba lisusu moi silence fallait pesa ki na marché contrôle yango ane bimiti album yango ane bimi kasi boleka bosala ba critique bosalaka na bino ka critique album yango penze mabe ezate po fali moko annoncer ki alobi album mo ekoleka même droit chemin o bomonaka danger premier album nanga nga ndenge toyokela ba chanson fali effectivement zalaki na raison totale. Dans les albums moko boye na habité ba musicien oya kozala courageux atieneka a disque pour tout la na marché. Merci beaucoup Ken et pour pas tout ça qu'on continue Ken vraiment on a habité Ken okoki kolembisa te na préféré na sepeli makasi no na fali na préféré makasi ndenge o lobeli fali o lobeli album okoki kolembisa te atako tanga kombo artiste te ke non o critiquer toujours o dimine kaka kuna o dimine tango yo so ba bongo nti o dimine bango kuna monde ke non baza pe na ba parents tout ça la clair na o dimine neti banani na ba émission no yo batu ba ebi leader o ba ya mukusi wana batu ba ebi bongo yo bosa na émission poni o reprocher yo roboter pourquoi non reprocher qui ah bosa msala mabe yo bakuta détailler na ba mbongo batu bazo escroquer batu au moins que yo ke droit maman artiste o na okanisa te mais yo wana nga lobi yo robo pe ateraki artiste moko po o yo robo lobaki ke artiste ana escroquer azape parmi ba artiste yango yo lobi ke non musicien wana yango na bi comme bi o pe yo zolo bazaka musicien yango abi falaki o banana ko reprocher yo robo ozana raison mais a yo robo alobi ya mema ki ye pa mutu apesi 100 000 fa apesi ata 10 000 apesi te mais yo o memele kopte elogote mais pas makaka lo linga fali yango ofinga kaye pe ba musicien ba copie pe non c'est là na expliquer nzamba zo kanga so za na bible otia boya na bible vraiment boya na bible
Allez, Glody, amenez la Bible. Donc vraiment, quel piana a sauté Bible, amenez la Bible. Na profité na Pessimbote vraiment na États-Unis na Joël Basunda, na Mohamed Rajabu honorable. Bible yango. Sam, Nouveau Testament. Sam, attends Nouveau Testament. Tiens, na seso bina sauté na sauté. Sauté papa. Na yela ndeko na biso musicien moko ya mboko oferi. Na yela ye copie. Tokutana na ye na matanga ave na biso madilu na Notre-Dame à Lingwala. Wana ebembe ave na biso madilu ezana na église ba sambela ngo. Na yela ye copie. Ayembela mwana ya président Ngambu Nzembo. Trésor Ngeso. Trésor Ngeso atinda délégation awa na kini na mbongo. Mais alobi avabo pesa mbongo wana epa ya artiste ferré. Il faut ngana solola na ye nanu. Tozui pe na faire rendez-vous à bisinga lobi ken. Comme il est le zali jour ya enterrement. Wana na oloba nzamba zoyo kanga. Comme il est le jour ya enterrement, yo yaka lobi na 9h. Comme lobi esenga na solola na ye moko, yaka lobi na 9h. Nga koembela mutu Nzembo apesi monter nango. Nga monter o na senga kuna na bi ba pesa ezali mo monter moko élevé na mo $6,000 na nga o fayi ba kabelanga soki le mwana mai asololi na président fer. Na habite so zo comprendre nga. Ba série wana nga na fali to yebani te coopération te eloko te. Apesi nga rendez-vous ya 9h du matin na ya na lupangu na ye. Na ye na lupangu na ye. Artiste en question faire na loba makambo nzamba zomonanga na balcon na ye atalinga na signaler après na komi mwana ya président na biso en face masananga trésor abengi ngai ngakut na bipé abengi nga na sena bino rappeler nga dans 2 minutes toza déjà tout monde déjà na artiste ye okutu likola balcon nazo passer oye dans 2 minutes nazui na kati téléphone ndeko na biso azalaki na balcon senini akoti nga boule na nga peut-être akio signaler bana misala kiti na sa signaler bana misala bo fongo la porte ken na kata lupango na kota na kati ya lupango parce que ezalaki marché ya l'art osa comprendre na surtout ka boye mutu depuis akotaki pale depuis ani oh tozalaki 9h ana nga bulega ndenga kiti na kota papa na fanda wana mwana Massa n'a trésor à bandi kobenga. Mais Ken, passe-moi l'artiste ferré. Attends 2 minutes, attends, on va ouvrir la porte bientôt. Nabisio, Nabeta, Nabimaneti escorte. De 9h à quelle heure? De 9h à 16h. Libanda ya parcelle. Libanda ya parcelle. Dieu me voit. Na lo bango nzamba zoka, nzamba témoin. En tout cas Ken Piana. Désolé, baranki musu faut boye ba place uta nzamba za témoin sam na lobi na miko na yo po batu ba comprendre. RDC Elokwa Makasidi. L'association Miss et Mister RDC vous invite le samedi 10 novembre 2018 à la plus grande soirée de la diaspora à l'espace Chevreuil de Nanterre, 97 avenue de la Liberté. Le rendez-vous de la beauté, l'élégance et l'humanitaire en compagnie de plusieurs invités de marque. Venez élire la Miss et le Mister RDC International 2019. La Miss RDC International 2018 est Le Mister RDC International et le candidat numéro 4. Matadi Bilanga, félicitations à toi. Les gagnants partiront à Kinshasa pour aider les démunis. Info au 06 95 39 04 80. Venez célébrer l'élite de la jeunesse congolaise. Venez. On veut quitter le bendo. Massa nanga deninga ngola. Azaku tundeko ya Monseigneur Mosengo que son ami repose en paix akufa. Massa nanga deninga ngola azalaka témoin po tozalaka biso mibale.
le moto atikala koyambanga te na 16h telaka de 9h à 16h mwana musala siko abimi oh non na bosanaki koyebiso depuis tongo patro akenda ebralima na 5h na lobi ah papa mutu tomonani na ye pe na boye na signaler pe akoti na porte sima papa soki oza na rendez-vous na mutu aye chez yo quand même ezalaka te ke soki lelo bino bozwi bozwa baninga oyo bazwi nanu te baza bato pamba nga namona nga na jira na vi na nga nalobi mutu aboye na akopere na ye jamais te na kokufa eza décision na nga nazwa na vi na nga na akoperaka na ye te ntina kokufa par rapport ya sabotage $6,000 oyo ngai fala ye nazwa oyo faye bakabela nga mpo mutu ava okabela ye bosila na kuna po kabele na perda na 6,000 ye pa perda na mbongo oyo falaki azwa na 10% oyo ye fala apesa nga esu ya marché na ye lai biso tu tobima bale perda Ken na ndimiti vraiment avec ta permission nazwa Bible oyo en exclusivité na tche Bible na seken pia na soki vraiment o memela fait rigola je dis nuance cop ki ambongo a sabotao avanisao nandaku de 9h à 16h sauter Bible soki yepe akoboya asa l'émission sauter Bible ke ngana ko selema kam ngai na sa nini Ken pia na sauter Bible pe apesi raison o esala ke yena fait rigola basolo la kate e ko simba nango te botika na bino ko sambriaka na bino e ko simba nango pe te nazana nga pe na besoin ya relation ya bongo te l'homme c'est la parole yo pesi mutu rendez-vous o respecter ba parole na yo te oza lisusu mutu te ozo comprendre nga soki na bengisi yo sam na respecter ba parole na nga te naza so mutu te alors quel bien mokili etambolaka na liloba osaka pa batongaka société na baprojet nde esalaka société etongama baprojet nde esalaka ke bato babatire batima moko ya molai sikoyo baprojet wana nyonso to eutaka na parole oza na respect ya baparole na yo te Ken piano na moni ndenge sala pasi so bavandi babengisio bavandi so libanda ya parcelle ndenge bavandi senga na Montfleury de 10h vraiment à 14h toleki ken piano sala émission sala ngo ba émission te yo ndozo lela nga sala ngo ba émission te parce que na moment wana artiste azala mona o neti mutu pamba mais soki botali bien lelo bato bazoyati début ya ba orchestre wana botuna biso masolo te lelo bato bakomi danger yo sa na début orchestre o début orchestre na ba na sala ba promotion to na sala ba interview et belle pourquoi bon zela artiste en question o bino bozolo ba pourquoi zaki soki na ye nyo surtout na bezo to sala émission to zo sala na zo zoye na ndaku na ye ya msusu na zuye boye na bite to kendo sala on invest to beti makolo to koti RTN beti makolo yo na faire non Ken faire na maison mais déjà ina bakar na ye ba émission Christian Ngali o ya producteur ya Brazza aza témoin R172 bimi to sala ba émission wana zo azana ran suki bakalinga papa na sa na ba émission ta 5 fois ba série wana nde internet ezalaki te ba teka biso na ba CD tuna Patrick Mayangi waza producteur tuna ba Gauthier Mascotte bo tuna ba na Londres na sala na ye ba émission plus de 5 fois ba CD ezali o etekama na Londres série wana na internet ezate biso toza bato tozali ba base tuna ba mishi mima bosola na ba mishi mima pe na mona ke sote bo tuna bango siko yozo imaginer te ke nga kala mutu ana o bino boloba wana boka nga déjà na disque na nzembo trésor Kandol aboka nga pourquoi pour aye banga déjà na sala ba promotion toza traité très bien mais comme ki na maman bo siko yo mona mai moi ba développement vie bande kota mo ba contrat ya ba masanga bazwa allez ba sabotage bandi oyeli solo ya bien ya mbongo abecho sabotage ngasko sabotage na koka na ngate ngakute pa na ngai ndenge Kofi sala ki biloko wana na pesi na nga mukongo esili nango pona libela nakie na nga na komi na nga mutu ya jibempia na kaka esili mais yo okomi biloba loba
Ça c'était. Merci beaucoup Ken Piana, joyeuse. Makambo na betela yo, makambo na Non, le bango. makambo na betela calculer. Bo calculer jour mani kufa. Ba 10 ans passé, emso ba 13 ans. Ba 7 ans, ba ne belé passé. Bon na luka date madilo kufa, année madilo kufa ka neza nini. Ba 2007 hein. Ba 7 8 boy. Parce que 10 ans passé, makambo na betela. Siko 10 ans passé wana nga bokomi obenga nga mutafali yango ka ba tokende na net ba ina net Keni pupa oui. Ba ina net Mani ke pupa. non nga lobi ba ina net mais nazo peso sko ba raison parce que lelo batumsu ba mona ke na osala boy emsu fali otinda emsu pona boy nga bana ranki na mouvement ya batu wana depuis kala na banda na nga na bango ranki ni kala ya kala papa ya kala Tuga liboso bagenda funda nga plainte na Gombe. Wana kutu makamba fali kutu na bandi yango na hotel. Émission na sala na biga yambanga. Siko, c'est Apollin Lumumba na peso bambote prince ya we. Mise bakangisa ko kaka. Papa, soko za na impact ba bando kangisa. Soko moni ba funda ko na ba pakete, ozano na impact te. En tout cas, Ken Piana, toi, c'était étape à faire rigole. Joyeux anniversaire à ma petite sœur Karine Mokonzi, la baronne. Joyeux anniversaire à toi. Que ce jour t'apporte plein de bonnes choses, surtout la paix du cœur. Ken Piana, Tolandi émission, au sali émission, le Bikeno, Babigani Karine hôtel, tout ça. Yo Zanakin Awa. Oyebi ba information yo oyebi ba information. Ken, oyebi ba information ndeni yaza yoza lakin awa moni ndeje ali so asambusio Ken bakoma okoma zo batinda ko ba mi Ken sambusio pena Ken Piana yoza la Kinshasa awa yozo pona ngamba Karine yo yoza l'émission au sali émission lobi que non ba refouler yo répondre déjà les choses ngana répondre ba tout ngata ba finga na répondre te yo répondre nga fragilité confio tu répondre France te pour ça mobali pour ba mi ba moni ngana pona mbala répondre ba cité Ken na lobi ba refouler Karine Mokonzi ba benganya na hotel ako fura mais yo za kina o ibi information na ndenge nini yo ebite mwan soki mama na bino asufwe mama biso wapi ozotanga kwa mama bino mama mère wana leki nanga asufwe te ça bien mama bino colonisa ko makasi te non OK boni boyeko yo ebi ndenge nini nana biso information na boni saka base to titre sami tofanda ko sami te loba na biso tofanda kimia ko papa osaka émission to la yo Samo mwana te mikolo na équipe nationale ba basi ba malonga ba te asa créer ko yo ba créer yo papa jour to yo ka mutu mo pesi mwana mo équipe nationale o malade yo ndo za la base donc Ken yo o traité sam kaza de non ngana kafu na kofaka Ken Piana yo bongo nga ba makangulu na batwa soki ngulu ana peut-être azana Ebola ngulu anabomi bato balandela moteki yo siko bato yo zoteka wana jour oteka bango pa muta mabe yo za nemo na moteki ngulu Ken Piana oza sûrement que Sam Kazadi à cause vraiment mutu ateka mutu est-ce que bateka mutu to mutu amiteka c'est la jour yo longwelengi ya Congo ata Nicolas wa cameraman aloba histoire na ya bien Ken ngazo bisa yo oza kino qui nous fait la musique moni lelo Tracy azolo beloko te poza na onelenga jour kolongwa po jael azopata mike a flasher muke jour kolongwa tokoyeba en tout cas awa to beta lisolo ya gel te ye azale ki ata finga 1000 fois ngana répondre te les caméras important oyo c'est l'émission na lobine pour l'émission o c'est na Jires Malele to na ngai kutu makambo wana te yo ça une émission yo tuna batu ya nini yo tuna batu ya yo za ba fan tina risi yo tuna batu ya risi ba fan risi ba bengi papa ba yebisa yo côté na Facebook ya Karine au moins na sali 3 jours à poster raté ya poster photo chaque jour azana na cacho à poster photo ngondeni bino bozwana ti Ken Piana ngo yambi azoba Ken Piana ngo mutu sala kate mais Ken Piana va a diffuser information na sali analyse ba bisinga na côté na Facebook nazo mo ba photo zo publier mete na lobi mais non moi no azana cacho Adel Joko ba ku danger venanga Louison Mbata venanga Jimmy Belao moi no azana cacho c'est peli
Non, c'est pas année. Ba Congolais, la biso comme kuna séjour ici. Ba Congolais ba kanga ba yene kana garde de vue ba tike wana. Ba refoulé awa to sele intervention. A souffrir grave, souffrance il y a grave. Karine azo souffrir grave. Na Mayotte. Merci beaucoup Ken Pena to comme na suka ya tranche na biso pona ko sukisa. C'est la pona sukisa. Atika ko finga kofi. Atika kofinga président Wera. Atika kofinga président Fabregas. Atika kofinga le King, l'artiste international Fallait Poupa. Tika pe kofinga Ferry. Ngana finga affaire te, ngana finga kaete. Kobula teke un jour ngana sala émission moko na finga. Ujana, tongo binga ujana. Bongo ujana ezai. Et bon, tu as fait un yozoloba. Allez que na moulai. Ozana confirmation mutu moko mbone faire. Allez que na moulai. Et lambo lati comme on faire. Merci, merci. Yango yango. Oyo. C'est là. Faire oyo ezaya musicien. Yo kanga Ken Piana. Tikanga isikyo. Niti taba. Sikoyo kozanga. Faire la chose à groupe bien moto. Siko tunangani ona lati za ferete. Yo kanga eza fila. Yoka. Yaka eza fila. Yaka eza fila. En tout cas griffe yango yo niko yaka benda. Eza fila, eza fila. Soki yo fingi fila. Fila basela yo kanga yo. Tezoa na titaba kita. Te kita poto mona. Te ken toza awa. Lelo ngana to bunda makasi. Yo lo bieza. To bunda. Ken popa to bunda. Ba soki yo fingi. Ken gola. Soki yo fingi fila. Fila basela yo kanga yo. Alors Ken pour resukisa na éviter actualité biso mibali et comme kaka parfois makambo ekiti parfois pour pesa makambo zo makambo Ken yo zo swana na Frank Stemai yo tio laksanga mobali yo tio laksanga image ya Blaise Wanga olaksinga image ya yoka Ken olakisinga ya telefone nini image ya Frank Stemai ya bord olakisinga ya Blaise Wanga olakisinga ya Papi Mboma ya bord papa ozobanga oapere Yoka yaka awa Ken yaka Ken yaka lelo twana yo Ken Piana omoni vidéo esekile na internet ya ndeko na biso de Blaison mutakala vraiment après Papi Mboma là olakisinga na ba image ya batu combien obandina na ya Frank oye na Papi Mboma oye ya Blaise Wanga mutakala siko na lobani so réaction na yo par rapport à ba conflit na biso yo swana na Frank il fallait qu'on puisse un conseil. Hier, tu vas publier, il fallait yenda fandisa ba journaliste que bossa l'erreur. Merci beaucoup San. Merci beaucoup Ken Piana. Merci Prince Yaweli, sœur Nathalie Neymar, Adèle Djoko Bagou Danger, sœur Pauline Lumumba, RDC Monde, bisoto ba Congolais. Il y a 5 continents à soutenir RDC Monde. Merci Nao Sam. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ken Piana, c'était un réel plaisir pour moi de te recevoir à ma résidence Ken Piana. Alobi raison o esala que il a fait esimbate alobi clairement pe Ken a sorti Bible Ken yaka ko Bible na yo Nouveau Testament ezana 100 € na kati Ken Piana zo Bible menazio 100 € oyo nazo 100 € o mbongo Cresco Louvadi peut-être atiana pour na bénédiction ke baba longola mbongo na Bible te. Félicitations à Fali Poupa pour na générique kitoko en tout cas na féliciter personnellement. Na sepeli na nzembo ya na ketchup vraie chanson. Banzembo to. Ke na zino temps yo ganyo. Bon na senga na ba musicien sope bazwa courage abisa ba album wo zotanga wana bazwa ba courage abisa ba album pona minute onde ba ba vrai mibali ke fallait atie yo poza o amimoni aza mobali atia na momao. Merci beaucoup Ken Piana, merci. Oh moni aza mobali pena bakata ngenga ndenge bino moko boyembaka abimisa album na momao. Soit atteint en décembre abimisa album. Après mutakala batutu tokomona pe mutakala ya Ken Piana. Kisakinga mutakala. Tokomona mutakala ya Ken Piana. La kisinga na chombo na yo Frank Stemai Papi Mboma na Blaise Wanga ya sika. Est-ce mutakala na yo? Yoko tu merci.
Merci beaucoup Ken Piana. Akim Saloum le démarre congolais. Merci à BM Bernadette Massengo Nicole. Zaina vraiment la force tranquille. Merci à l'honorable moi Miradjab. Merci à Rododo Rodik Pai Pai. Merci à Ibrahim Chombo Pena Gloria. La diva supérieure, moi ça qui toko, moi si à tendance États-Unis, Joël Basunda, Sam Kazadi, Makasi, Finganga, de 7h à 23h, n'a qu'à répondre de Tenga, Moussala Ndi Maloba, Moussala Pe Maloba. Merci Namino Toulandaki Sam Kazadi, merci Joël Basunda, vraiment, moi ça qui toko, merci Nayo. Na Pessimote, na l'homme fort, très fort, Malela de London, le champion, na Pessimbote, na Popol Bumba, Blubar, pays joyeux anniversaire à M, Michaud Mutombo, Boskeke, Carré Club, Moïse, Fiesta. Bon s'abonner et belé na Kinshasa Connexion, P, na Mona Elinga Congo, na Elinga Congo, Kinshasa Connexion. Kinshasa Connexion, vraiment Elinga Congo, Botimon na Kitoko, Kinshasa Connexion. Merci Namino Toulinga Sam Kazadi, Yabino, Nangabino Makasi, Rodrigue Pai Pai. Abed Achour, Abed Achour, merci et à la prochaine. Ili Odia, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous sommes venus sur la colonisation nous avons fait un biso artiste. Les amis, nous avons fait un biso la colonisation. Nous avons fait un Wani, tous à la wana, Utonganga, Napena Tongayo, Seke Totongana, Alebisu, Baye Banzele, Bachona Lobby, Wakabase, il est important la colonisation. Wakabase, Wakabase, Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fecharo, et Fecharo, Ningisa Fecharo, et Fecharo, Ale Simbaka Fecharo, et Fecharo, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, Napena Tomae, Seke Totongana, ale bisou, papier, Elenga Congo, Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata.